basongi songi basongi songi basongi songi boko ba kisongi songi bazozo boko ba boko kamaka te est-ce que tokende zo bana basongi songi bazozo bazozo bokeba boko kamaka te bato babika na sima bato bakisi lisusu boke soko lobaka bakisaki boye na bakisi lisusu songi songi mopanzi okozala bongo mpe okotikala boye lobi nga sozomekanga okotikala boye papa émission asalaki yango esalaki ke mpo nga mpena mosu nazalika na motema ebelisaka na tension nayeka kolobake natanga nanga komba mutu te natanga komba zizi mpo zizi nde akufaki na rankini azalaka nde mutu aba vérité yango ememanga lokwa na rankine parce que mutu mbonga ti tolingaka vérité te so bina mutu vérité ofingi ye so bina mutu vérité omanke respect non mais vérité ezalaka naninga oza hypocrite te komba teresa mpe ezalaki na kati te ye moko andaki kaka koloba ngini teresa tobangi nde babaku mpo bakoyela yo bakoma obeta bato babaku bakoma obeta bato bakoma obeta bato nabangi Teresia nabangi Teresia nabangi babaku te nabangi Teresia na respect na respect na boyi nabangi babaku te babaku kabetaka motu te nabangi nde Teresia nalobi yango clair nabangi nde koloba na Teresia mabe na boyi erreur eza humain motu nyonso asalaka erreur bato nde balinga bakomisa yango grave mais biso mbaye tokomisa yango grave te ya so mpe esalaka bien te ko alikosi mpe te obangi susu opesi na ndenge ya bomoto esalaka bien mais na ndenge mpenza ya makambo boye te okie nanga kati na kie na esalaka mpe bien te ntango bazupa mikuse biso olatango loko nazali na sali soko pa lisoko ndambo emona nga pa lisoko ndambo ezomonana yo moto entraîneur bango na makambo na entraîneur bango te nazali kolata ndenge scénario ezosenga nalata ozo comprendre et puis na vie nanga mpe normal boye nazalolata mpe bongo ezalaki lolenge na ngai ozomona soki string emonani te wana nga te et puis nayika na sengle ozomona donc bana bazolata ndenge mokili ezokende batoka bamami bino baza ba jeune fille oui balata eza bilamba mipende leki kitoko eyebangisa bino po soki ekubakuba wana enjuluka botyango kate oko eza très propre yango ezosala bino mabe mbeli na kati ka ndenge bazunguluki ezala baza bajeune ndenge po banda osala kala wana nga azali mpe so olingi yango nalingi yayo nazala obanda motu te nazala koanvie te soki nde yo bandi nga mpe nazobandi yayo kolakisanga te koza mwasi mabe nanga ezalaki wana motu mpe akufa aza te towana soka bien towana soka bien biso nyonso comprendre so otali kaka batension kaka tension nde mpe ezosala boye If love is crazy, love is funny. Seigneur, nous exprimons la joie d'être avec toi. Nous proclamons ton nom avec foi, car tu es le seul digne de recevoir l'honneur et la gloire, l'adoration. Tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et du ciel. Nous nous tournons vers toi. Amen. Pona yo totika mokili tobwaki nyonso pona Yesu baforterese ekwei nyonso ekwei nde na nguya ya kombo Yesu. Osana na netoli kombo na yo Yesu, okangola mabota na nguya na yo mobikisi ya Fode Kadara. Change ta position, tu changeras ta situation. On te ya ndoto na yo kimongongo na Yesu ebelinga na ndimi papa. Natiki maso ya mokili memaki ngai na mabonga alandi mwinda ya bomoi nzela
la solo bomoi yesue natelemi nakoyemba nafongomi lelo miso bomoi nanga nyonso ekoma litatoli lelo lobi mpe libela nakomi mwana nzambe motema na ngai nyonso ekomi tempelo ya molimo santo ndekotelema oganga belela kamba ya yesu l'amour de Christ n'a pas de fin pour le salut. Les secours qui ne manquent jamais au temps de la détresse. À lui soit le règne, la puissance. Bonjour, maman. Ah, bonjour. Bah, produit à madame. Ah, d'accord, produit. Ah, ok. Donc, le savon, nous faisons ça. On va produire une sauce. Donc, on va produire une sauce pour faire avec le sauce. Ah, d'accord. C'est 5 minutes et 5 minutes. On va produire une sauce. 3. Ah, ok. Là, pour les autres, on a fait ça. On a dit que les pauvres, on a fait la course à l'agence. Là, que tu as mon agence. Voilà. Je vais vous dire que je vais bien. Voilà donc. Oh! Yagabi. Boni. Très bien. Boni. Ozo. Nazala, on va ici. Oh, bakisi parce que tu as vu que yo tout ça déjà il y a traitement et pas docteur mon bouge bakisi. Na yeko de la mututé. Na aussi ce traitement. Il y a na bateau balando sima, o ba ozaka na confiance na yo. Vous comprenez? Ah on a so atindi pour mutu susu. Net bateau so bele pour mutu susu. Donc quand bateau a besoin de docteur Mogijo. OK. Ya on na yeko somba. On a là que kotika na le quoi piloteur ça na DHL. Docteur ça na makama DHL. Allez. Le national docteur Mogijo. Asa elinga mo patena ke loke tikoma DHL. Oh donc mon papa patient il y a docteur Mogijo de balegaki na nzela na yo. Na nzela na ngai ko sombela loke tikoma ko na ville na DHL. Docteur Mogijo pe atinda ka pe bilo na DHL. Oui atinda bilo na DHL. Ata so tindi mbongo directement pa na ye. Bilo yo OK vous na DHL. Ya tinda ka na DHL. Et DHL do za cher hein. Ils ont cherté. Ils ont cherté. En tout cas, si vous avez un mot na bango, si vous avez un mot na bango, que tu n'as pas besoin de bango, ça va réduction. Ils ont cherté là. Ils ont cherté là. Comme par exemple, c'est pour on peut belé. En tout cas, DHL et puis ils ont cherté. Et puis sirément. Ok. Mais nous nous continuer toujours aux alana. Bolingo wana kokenda koya kozwaka biloko pas docteur Mogijo ke notikela bandeko oyo bazali na bango na musika ebele mpe bakoboyela bango docteur Mogijo mais yo continue toujours kaka koyela kozwela bandeko bazokoya docteur Mogijo na ignorance baondima ete na ignorance baosola omoni ignorance omoni kolinga baninga babonga te ezalaka bongo po tozalaka olingo osala likambo kitoko mwa moninga mosusu kosala nango te tikana yo sikomosi koso raisonne oloba nanga boepwani otema mabe ata na mabala twalaka bongo ti okolinga olimbisa mobali na moningo kwa ekolimbise te il faut sala boye faut yongo lelo raisonne libala etiolanga raisonne papa bana ozongi ozo comprendre docteur Mogijo lokwa nga na bika epa na ye nakolinga kokanga baninga mosusu nzela te moto atindelinga mbongo nanga so atindelinga tanga transport nanga
natia nange essence nanga naye kosalela ye course na ye eza mabe te nasali course nake natikeli ndeko ndeko abika nga mpe nabika ngape balakisaki ngati amen nini susu oza na actualité te oza na actualité te ya solo oza na actualité te donc tofata pour 2 minutes tosulaka mwa moke yo na ndeko no Thérèse atoki moto ekite wana ndeko na ngai wana ndeko tofata mwa moke wana ndeko wana ndeko atuka bato oyo bazo naye tena pandaka bato oyo bazokanisa ke nga na Thérèse tokobomana atuka batika na bango batika na bango atuka wana mpenza wana mabele mame mabele mame donc wana ndeko. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission, la seule émission qui vous donne l'actualité de nous, c'est Sato Babango avec Yves Ipan, ton secrétaire de défaut. La finale avec la série continue toujours dans votre chaîne Super Promo des sacs. En voilà, nous sommes déjà avec Ya Gabi, Gabriel Bolembo, Maman Tumba, Ya Nene, nous allons avoir tout sur la mobile par rapport à Zizani des Agua, au Teokaki, Bissonabino, tout sur la pour que tu en fait, Nini. Il s'est passé entre Bango, les Abakou, les autres s'est passé, vous voyez, Bani surtout, et puis tu reçois là, où est le bon docteur Mobu, je pense qu'il est le seul docteur où est le bon le poste pour te monier, n'est à Otugoza, produit n'est à la carte, vous voyez, en fait, évolution, ma cabezo qui est parce que awa docteur Mobujo azosunga vraiment peuple congolais, surtout plus la population congolaise, parce que diaspora déjà bandima pasteur ou docteur Mobujo azosala pour la bango. Merci na Pierrot Mazala derrière la caméra, merci na Poupon du Bon Kata Canada mon ami, na Bossé qui c'était mon petit et maman Chimène Kiala la déesse et na Bossani pété pour faire sa motte na maman Emile c'est ma motte mais tous peuple la mbété maman Kelemba nous avons déjà na ville qui ça. Merci Nabil Vumuka Fondation tous sur la base de orphelin et na Bossani mon vieux capitaine capitaine depuis le Canada mon thème il y a maman Sojina capitaine mon vieux Kati Jean-Robert Kala le savant de la décision de la force qui a tiré mon thème il y a maman Nicole maman la parfaite voilà donc si mon thème il y a Gabi maman Tumba Alamba Lamba. Oui bonjour. Bonjour maman. Bonne santé nayo. Oui santé bien nous avons sunga nous avons batela. Ah ça c'est bien. Alors on va moni le susu balinga yo mingi ba sepela nayo surtout plus mami Bangé bamoni ya Gabi susu lelo. Ozali logo isa bango tia oswana bango mami Bangé ba otala yo. Non na pesi bango mbote na lingi bango mingi. Na lingi bato so balinga pe ngai ko ba sepela pe na nga Gabriel. Na lingi bango pe mingi na pesi bango mbote ko balinga nga te na lingi pe bango te. Te. Linga te na lingi pe te. Wa lingi nga en tout cas na pe na lingi mingi. Ba s'abonner kaka na GB Cinéma officiel. En tout cas na sepeli mingi merci beaucoup na ndenge GB Cinéma officiel est commis monétisé. Ah bon, en tout cas, merci beaucoup. Et vous me l'écoutez, mais Batienga Maboko, malgré Balingi pas qu'on s'abonne, pensa mais Nzamba Rosalaka est fort. Donc parce que ça battre au tcham te mapa naé à Rosalaka que non et chaîne qui est de liboso. Ah bon, c'est le petit donc film pour les séries la chaîne justement pour notre film. Mais ba s'abonner pe, ba otalaka yebele mais ba s'abonner te. Vous comprenez? Autant les locaux, au tcheka suit la l'abonnement. Et ça, s'abonner. Ok. S'abonner, quelques vies, 40 000 vies. Cette émission, c'est que ça, 40 cas. Mais pour s'abonner, vous s'abonner. C'est ça. Ok. Mais c'est quoi le projet de la piste Nini? Est-ce que vous avez un mélange de la réalité chrétienne et plutôt la réalité à vie au côté théâtre caca ou bien nous surtout en général na GB Cinéma eza ba théâtre na bagag. OK. Na bagag n'empêche que ceux qui te filment l'équipe parce que na ça ba film éducatif. On comprend na ça le rappelle ba histoire vraie. Ce na ça les films n'empêche toi peut discuter tout sur l'amour. Ah et le ça m'a dit to me mango boy to ça to discuter. Na moi to ça moi analyse na 2 ou 3 personnes parce que quand na zaka ko salamu. Il faut que ça vous manque parce que chez les Arabes il y a des films. Vous comprenez? Donc il y a moi non. Donc tout va nous permettre de payer appel il y a spectateurs na yo, il y a téléspectateurs, il y a abonnés na yo, ba donga benga
bosana bango moi pour fight ezalaki eza problème te tobongisi eza yango mabe te eza yango bien problème ezalaki tobongisi so mabe ezalaki erreur ezalaki tobongisi tozwaka kaka tozwaka makambo so tokoka te otumisa kuwa mpe na ide moka malamu abakisi wana mais sikoyo biloko wana ekomisa bafani mwa bateti bafani bazomanke mwa baartiste mpona biloko wana po téléphone ouvert fan moko aza na droit koloba kofinga mpe tomonana bemission ebele nga kutongela aza be Facebook nalinga kosalela yango te mpona mafinga lere elekaki na kata nga nakataka nga asalela Facebook te wana eza ya kala oyo eza ya kala mpena nasalela yango su te ozo comprendre mpona bamanqueme elekaka ntango manke eleka bango ok na kati po manke yo kokima na yo nga azalaka bongo nga mpana azalaka bongo oyo mpe tokosala mpe tosali soki analyse mais telefone mpe eza yango ouvert te eselo te ok ça c'est bien alors namoni mwa mikolo oyo alamba neti mwa oralentize bapa c'est dire quoi olamba mpenza mpena ndenge ozalaka te owa elubu bakate kaka ndenge ezalaka ezalaka ndenge ezala échange te ça c'est bien alors bandeko batala biso bangi bayeba yagabi lelo oyisi biso gb cinéma ezali uniquement kaka mpona bacinéma bafilme na bagaga lelo monde na bino ekoma mpe moto na ngambo na ye tokoloba ndenge wana est-ce que opportunité wana ya kozwa mpe bandeko mosusu baya na chaîne ya gabi ya koya kotravaille kosala baémission kosala bagag plutôt bafilme na bagag sike bandeko bakoya ngai mpenza nazala na problème ya motu te nga na kobenga soki oboyi ovandi mais ezaki nabengaki soki oboyi ovandi nabengi motu mosusu ayasali nini atourne donc bato bakotala bango histoire motu mosusu mpe akozala mpe auti na neya auti mpe dans le neya mpe asala filme etele omoko te mais tellement ke histoire eza kitoko mingi abimi tellement ke oentouré na bato oyo bayebana ebimisi mpe ozo comprendre donc nga président naza nanga likambo te na kobengana nga nabengi ya nani boye ok o boye te naza na problème na nga babengaka nga mpe mosusu mpe nakendaka te neta mpe bango naa makasi te ozo comprendre mpo nga en principe nani naza nalinga so batable ebele te atala esili abengaka nga atiaka batable ebele te ayebiki na kojouer 10 au moins 10 tableau ou 12 tableau nasuki wana mais la film ya série ya 12 nalingaka te ayebi nde bakabolanga bayebi nde bakabolaka nga donc nakokokananga batable ebele ebele su te nakokaka su te c'est ça donc eza rankine te soki bato baye na filme na yo te toloba eza rankine te parce que rankinière bamonaka yo naka rankinière nazalaka nde moto ya bavérité yango ememanga lokwa na rankine parce que mbonga ti tolingaka vérité te so bina moto vérité ofingi ye so bina moto vérité omanke respect non mais vérité ezalaka moko yo mpo oluka korépare na baoyo mpe babengisana bafilme na bango ya pe te parce que yo oyesi biso bien ke ela mpe bandeko mosusu babengisana bafilme okenda te te natie te nakoki te nzoto ebeli nzoto esimbi te bango bapesa raison nzoto ebeli nakochange motu te compte motu takozala na role aza pana na role mpenza boye papapapapa esimbi te bolongole botie mpe personnage nalaka bozwi botie motu mosusu même na bafilme awa bandie tomona yango tokota filme moko deuxième film edeka na nini na nini ok ya basérie ka nini deuxième bachange motu te bachange motu acontinue papa mais bachange motu totala yango tocomprendre ke balongoli wana batie oyo ekei cinéma esakanaka te cinéma nasali mikolo ebele na cinéma nayebi koréalize nga meme nakendaka mpo baréalisateur esi bango oyo yango oyo osala yango te zwa boye sala boye sala boye ozo comprendre c'est ça donc toloba okozwa mpe mwa bato mo bazala na ensemble pour ke botravaille oui na scénario badiscuta yango fo bazala 2-3 personnes scénario badiscuta yango 2 ou 3 personnes ozo comprendre sauf kala nde nazalaki kosala mpenza nakoma nga moko na mpe sur na nga moko kala nde nazalaki so nakomi bongo na discuter suke nakala princesse oyo nga nakomi sikokala na lelo bokesana nini sikoyo ekoma te kokola te eza nakokaka su mpena makasi te ozo comprendre il faut que et puis na lire ekomi lelo faut kodiscute ka 2 ou 3 personnes
Peut-être que ça pas major, hein. On va discuter bongo, pour discuter, pour la PC2, on va se rappeler du tout. Ok. Ça c'est bien. Alors, Lelo, tu as remarqué une chose. L'univers Labino est comme une. Puis dans le matériel moko professionnel, parce que les autres talibans nous sommes film au talibano. Ah, mais film au Penza, réalisation kitoko, tali caméra matériel, on va saluer là qui sont même kitoko. Puis là, on a même studio, même baptiste dans 4 studios, bâti son et puis bah saluer mon film. Est-ce qu'il y a Gabi bah projet de nous on a pas zalito, on a donc on a besoin, on a pas gag moko boye, ndé tout le monde a battu mususu. Et voilà. Mais quand banana ndo sapé ma boka na moi est-ce qu'on met sur la studio t'es commis. Ah, bien juste là où ça là ngo. Bien spawn oui, à ça il est au monde studio. Peut-être. Mais quand banana musalo chilelo, tu moi lelo na moi na ngate. Ah, donc il y a no côté monté hein. Et dans la côté studio monté. OK. On se comprend. La côté studio té. C'est quoi basali musalo même dans na studio. Boté tout sur bandé ils sont moi quand ils va publicité ça va publicité na wana et comment pendant des mois pour son ils à la audible ils à plutôt donc voilà vraiment ça bon au foot à sousou foot sousou on a bien nous ta sali boyé alors tu peux pas qu'il pas battre il faut foot à sousou on a dit on a le bien on a bien on a film photo ça la monde wana c'est dans les dimambo kalibanga film mambo mais net ya vivre pour ça là bon monter hein ça va monter ça c'est normal bala ba terrain na bango moko wana ya bien ya normal ya kitoko bali na ba biloko na net biso to sala raté baza pana ba biloko na bango ba pareil no ba vendre ba telemi bazo surveiller bazo beta soni et puis ma bande ezala la musique c'est ça OK yango bazaki nango voilà mais lelo maman livre lemba to kufela wazali bongo meme na ye lelo veillé lobi enterrement habité ya Gabi oyebaki mama meme na biso tant wazaki na encore vivante te nayebaki meme te namona pe yete bonga Aisha kokodem tatindeli nga Aisha kokodem tatindeli nga na pese mbote skazali nayeba ipete ke meme akufi nayeba ite so nayebaki me nakenda kuna chaque jour akindeli nga lobi na pourquoi natali nga nakatiaki nani meme ya Aisha okoko OK et nakati meme na bango desko eko ba ko saki no te eza nani meme ya maman Olive en tout cas ba mes condoléances tous ensemble na maman na famille mobimba tous vraiment de cœur avec vous en tout cas tous en kozala te lelo na veillé lobi pe tous en kozala te parce que bola moi maman ne leki mingi bola ne leki mingi peut-être ba musu ba yebite ba yeba déjà que tous en matanga meme na biso akufi donc totonda tozala na GB ezana GB tozana GB wana voilà veillé mortuaire so ozala adresse te to bengi Aisha Koko so to bengi nga na tindeli yo programme voilà OK ça c'est bien alors tout le monde qui na fo ezali bongo mituna na biso pour que to kota pena développement émission na biso en fait notre moni milinga ezali na ngambo ya belle vie o ezaki ya ba chroniqueur ya ba communicateur to ni pe comme na ngambo na bino ya baba cook koto boye ona oyo swana beaucoup soin ça même na bactère na bactrice na kati ya les abacook to moni plus loin de comida a étalé makam ya ba michou ya bandeko belé bandeko pe belé ba dokas bolokoko ba intervenir bandeko belé ba lobby par rapport ya oyo s'est passé na les abacook surtout plus ce bactère habité ya Gabi vous allez moko ya ba opesa conseil na ngambo kuna likambo yo zo analyser ndenge nini zo juger ndenge bon ngai pe na makamba ndenge lekaki na yeba kite na ko bango na retard to bato bakomo komela nga ya Gabi bima oloba ozo batendenge nini makambo yo sila te ba osambisa bana ba sambisa bana ni o ba bi ko betela masolo nga boyende en tout cas na yebe loko te donc yo binga pe te maza suna tina bina ko kipe so makambo te kana kota ka pete na tala ka pete bon ndenge komemanga kaka ke na kota ndo mona eko kota mwa muke ngana sema kuna bina lobaka muke bapesaka conseil muke makambo yango eleka
na kota ka moi muke na pesa pe moi conseil wana donc ebandeli nango na suka mais kende na ezongela en tout cas natali pe ba vidéo te na yebi pe te natali pe vidéo mida te natali pe mutu te donc ezaka ke na mona tande ba katelinga ka ke no ba tindelinga yi oboye na zuka mama lobana mukela pe na samini na tie donc na yebi penza eloko te mais ndeyo totala tout bamba na on peut jouer na bango te to va jouer na bango va jouer bien va jouer te ba jouer te baza 5 ndene ba jouer très bien ah êtes-vous sur le mambozo ba ouais ba jouer bien mais si quand on va minimiser bango na lo lengo na ba ke ba jouer te zaka boya la sabutu ba zaka jalousie vas-y ba mikuse kaka zaka jalousie ba ya la sabutu e bani pe pa na bango te na ba bazuka mikuse biso la tango là on a zali na sali soko pa li soko ndambo yemona OK ba yo mto tena bango na mo ngata li soko ndambo ezomona na yo mto entraîner bango na makambo na entraîner bango te na zali ko lata ndenge scénario zo senga na lata OK vous comprendre et puis na vie na ngape normal bona za lata pe bongo ezaki le lenge na ngai ozomona soki string emonani te wana ngate et puis naika na sengle ozomona donc bana bazolata ndenge mokili ezokende batoka bamami bino baza ba jeune fille oui balata eza bilamba eza moto olata ndenge na ye eza bilamba bozobanga bolatela bana mpona nini mipendedeki kitoko oyebangisa bino po soki ekubakuba wana enjuluka botyango kate oko eza très propre yango ezosala bino mabe non balata na bango nde balingi nga naza tina te bandeko mbeli balobi bana besoin ya kolata ndenge balingi te bana besoin bapesa le meilleur ya bango par rapport ya bafilme bapesaka le meilleur bapesa mpenza bapesaka le meilleur bilamba wana te nde yo ozalaki olata bilamba wana mais ozopesa mpe le meilleur na yo mais bapesaka le meilleur baosala bezaka jalousie bazopesa le meilleur ekomi suna baojoue na bango bien mbeli na katika ndenge bazunguluki ezala basa bajeune ndenge mpo banda osala kala wana nga azali mpe so olingi yanga nalingi yayo naza kobanda motu te nazali koenvie te soki nde yo bandi nganga mpe nabandi yayo kolakisanga te koza mwasi mabe nanga ezalaki wana nga azalaki bongo nga azalaki na ndenge ya mabe te yo nde fo bandanga non soki motu oza mobali na yo ngana ya kolinga ye nono non dans maladie bobangaka te bandeko basi presque namona bazala bo moto mpe akufa za te twana soka bien twana soka bien biso nyonso comprendre so otali kaka batension kaka tension ndenge tezosala boye osikre mpe ezala boye laso oluki maladi wana na kati na biso kozwa te tozala biso bien voilà je crois que ça va dans la moïse il faut se protéger vraiment voilà ça bien voilà mais c'est quoi yo likambango ngamo comme ça pourquoi les abakouk bataquer penama plus ils ont bon bactère na bango moko mais je crois bien que eza eloko mo ne balobaka bo soto famille bo yebaka neni ni bo bongisa en famille aussi mais lelo tomoni bitumba yo pena ndeko na yo Theresia et à partir ya matanga ya ndeko na yo Zizi et salima bien te toyebi ke harmonie ezalaki makasi yo na ndeko no Theresia ekomi kotoboye oyo aloba bana papa moko ya mama moko susu bobebani misusu nini na ndeko no Theresia yaya en tout cas nga nabebani na ye te aza yaya na yo aza yaya nga nabebani na ye te aza ndeko na nga aza ndeko na nga mabele mame wana mabele mame wana pena ndeko na nga ya kosakana te ozo comprendre donc nazalaki na mwa souci kaka moke yo nayaki koloba souci na nga na tv donc eza teke tobebana nabebani na ye te osoka benga nabengi ye aoyamba soki abenga na oyamba so nakela ndako ne poso angelo te ozo comprendre aobenga na nga mpe te donc mwa souci moke ka ezalaki na par rapport à émission asalaki yango esalaki ke mpo nga mpena mosu naza likambo motema ebelisaka na tension donc fo nasala nini ebima mpo tazala na kimia naninga oza hypocrite te yango moi nayaki koloba nayaki naloba te
ene ekopesaka message ya bana yango moi na profite mpe kana likambo wana ekende mpe ka etsupamana elongo na nzoto nanga ozo comprendre mais naza na problème nete eloko nete nafingi mpe ye te nalobi kaka souci oyo ezali na motema na ngai nde na bimisi mais je crois que même nakoki kotomo balobi un monde moi fonctionnement ya tête eza yo puis moi compliqué omoni ntango alobi moni nga sikoyo na comprenaki bien te moi so batindeli eloko otali yango yango ndenge nde alobaki moto aliboma aza te nga siko nazwaki yango ndenge te aloba makambo kwa moto aliboma olenga babenga babana nga siko bongo alobi na ozoba makambo kwa moto aliboma tete esa ede te motokwanga ya so mpe esalaka bien te ko alikosi mpe te obangi susu opesi na ndenge ya bomoto esalaka bien mais na ndenge mpenza ya makambo boye te oyo okie na nganga na kena esalaka mpe bien te mais sikoyo incompréhension wana omona ngo eza pele na mwa makolo te parce que ntango osalaki émission otangaki nkombo ya Thérèse te wana epa na nga yango akosa mpe so émission mosusu na nga epa na yo kaka otangaki nkombo ya Thérèse te mais na sikoyo natangani na nga te na bacommentaire otaki nkombo ya Thérèse na kati bien ya wapi mapapa bacommentaire wapi sokomona ebima na kati nkombo ya Thérèse ebimi na kati ndenge nayebi nanga nkombo ya Thérèse mpe ezalaki na kati te ye moko andaki kaka koloba natangani komona ete eyebi bavérité mosusu obimisaki esalaki mo mabe na kati ya ndako pourkui nani oyo andaki kokima na kati ya ndako biloko wana mpe olobaki wana peut-être esokaki mpe ndeko na yo wana miso balobi ntango yasa lobi déjà yonga mpe nayaki korépondre namoni otalaka émission bien te natalaki yango me na kati eza avant wana tozi kodiscute makambo te todiscute eloko te todiscute mpe makambo te eloko mpe esalami eza te nayeka koloba ke natangaki nanga komba motu te natangaki komba zizi mpo zizi nde akufaki yango natali par rapport ya ndenge mwana ndenge ye akufeli ndenge bazwaki ye mwana yango nabeti lisolo na ye ndenge tozalaki bacamarade ndenge azali kobetelanga masolo nabetaka mpa na yo c'était ça est ce que natangaki komba motu voilà ça c'est bien mais plus loin tomoni ndeko na so mi de la Thaïlande napesi ye bambote ebele voilà ayesi biso ke soki ya gabi obwaki korépondre ndeko na yo gabenin Thérésia na kanda makasi ndenge ozalaka nde bayebeli yo liboma obangaki babakuku obangaki nde Thérésia to obangi nde babakuku mpo bakoyela yo na esika bato babakuku bakoma obeta bato bakoma obeta bato obangi kaka mwa nabangi Thérésia bon nabangi babakuku te nabangi Thérésia na respect na respect na boyi amoi intimité ta makasi naboyi mpenza nabangi babakuku te babakuku abetaka motu te nabangi nde Thérésia nalobi yango clair nabangi nde koloba na Thérésia mabe naboyi sikoyo poine nalingi te mpona loba na babe poine me bato mosusu yo yaka mabe ndeko na nga nabonanga donc lelo soki mpe mama top likambo boye ye okwatake te naoloba te aza so nabongeli amakanga na telefone ayo atindela baaudio agangeli nga na répondaka te ite o te na répondaka te ozo comprendre nakoyela Thérésia te nayele poine non eza ke nayaki na souci na motema yango moi na bimisi c'est tout omoni oza mpe na respect bayaya ona bimisi donc eza non ata yo moko nayepa na vali mpe nali kofinga Thérésia ata yo moko wana nini wana eki elombe kaka jamais donc baleki ya yo na bagénération na yo wana ndeosalango te soki mpe nasepeli naza obligé te naza obligé te na otala yo Thérésia nakokolele mabe te c'est ma grande sœur c'est ma sœur donc eza te ke soki moto abungi mokie oye koloba n'importe na kofinga ye non nakosala ngo te
Erreur est humain, tu dois ça la erreur. Vous comprenez? C'est ça. Peut-être il y a des gens qui ont la réalité, mais la copie la TV, tu as manqué respect, n'importe quoi. Non, non, non. Non, ça, non. Dans le métier sur la bingo, est-ce que vous avez un solo là? Vous solo très bien. Vous avez un cabinet? Vous solo? Eh, vous avez un pété. Vous avez un cabinet. Vous avez une concentration dans le film, dans le vous comprenez? Chaîne à Sika Banda, on a besoin de on se montre. On a besoin de métier, on va tout dire le film. Nous avons Thérèse Sika Banda. Eh, ton jeu il tourne bien là. D'ailleurs, vous avez comme un lien de tournage jusqu'à la maman n'a pas pu y amener un PC 10. Eh, mais oui, tu as prompté. Vous soyez à boire. Vous soignez. Ah, boire. Ah, boire peut-être. Pour te soigner peut-être. Batunde badi ngaba comme sango grave mais biso ba être comme ça en gravité. Yo ko la ba ba ngaba bote la matière. Ba comme sango grave mais ngane être comme ça en gravité. C'est un ngam mususu mais yo ngo pe ça moto makase. Jamais. Jamais. Mogiso, oh yekumba makepe docteur Mogiso, et biki sabatu ebele na ba maladie ya loposo wana kutu eza debate ya kosamba pesa te. Abiki sa artiste la die sobe bino moko boyebi ndenge azalaka na ndenge akoma lelo. Abiki sa pe mama Shako oyo atika mokili ya se bino moko boyebi ndenge azalaka avant na ndenge akomaka après. E bongo mama Gabriel oyo babengaka tumba bino moko boyebi ndenge ni loposo ebebaki kasi grâce ya docteur Mogiso lelo oyo loposo esonga ngebungebu akoma lokola bebe neti kaka ujana botala ndenge azali kosokola elongi. C'est ça. La pomaka déjà poco. Pomaka déjà. Pourquoi agir? La pomaka déjà poco. La pomaka déjà nous avons 50 ans. Donc t'as régéné. Ah, vous au monde. Okanisi esili tete. Ngati naza tuna na mukama tete. Muto amoni ke yaza na e bien elongi na eza kitoko. A to sukula elongi na TV. Ah? To sukula elongi na TV. On peut s'y devoir. Oui. Oyo baka challenge. Yes, challenge. 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 Na pesi challenge. Oyo amoni ki aza mwasi. Aya to sukula elongi na TV. Eza loza nani? Eza loza nani? Yaka to sukula elongi na biso na TV. Ah. Peut-être que yebingane na komagité. Eza na ba image ezali. Image premier jour nakutana na docteur. Image eza. Azomona yango ba télévision. Image yango bo mona o. Premier jour nakutana na docteur. Alors soki botali ba photo ya premier jour. Premier jour est la première étape. La deuxième étape ça y est un mois après. La photo est allée. La troisième étape, les alliés. Pour moi, il y a changement. Et là, on peut témoigner, les alliés plaisir. Pour nous, on a que non traitement, il y a docteur. Solution.
Ok. Cabinet nyonso docteur Mogijo azalaka bato bazali. Et puis bato basala pas docteur Mogijo bazaka na ndenge moko na ye moko docteur Mogijo. Ozo comprendre. Bazaka ka ndenge moko na ye moko docteur Mogijo. So kutana bato na ye. O pesi photo na yo ou soit tu kutani tête à tête boy na docteur Mogijo. Docteur Mogijo mo cabinet nga kosala na yo. Rendez-vous ezalaka te que le bac le quoi docteur ba benga ye ke kamoko eza boy boy yaka. Wana tokosala autrement te aza moto oyo abikisaka bato aza docteur so babenge yaka mpona ka moko boye akokokende ka peut-être oyo na nsima okuti ye te ozo comprendre ba rendez-vous na ye ezalaka respecté donc patient nde fa respecté rendez-vous na ye fa docteur eza pomme te oza babiro na biso ebele ok na bamoi oyo bandeko basala ndeni pour ke baregion na docteur Mogijo kasi mutu so aza besoin ya so aza mukamate te ezaka pe bata mukamate te même oza mukamate te oza besoin se protéger oza besoin se protéger na moi oyo oye na ba bureau na biso na ba cabinet na biso oye kosoma mafuta na yo oye kosoma mafuta na yo so pakola no mafuta na yo neti toza en face à commune toza en face à commune toza en face à commune na nini na commune na biso ya Kalamu awa na sur victoire numéro 6 victoire numéro 6 toza awa soko ye en tout cas okokuta docteur Mogijo aza awa azozela yo akoyamba yo oye soki neti bato bazaka misika otindi osukoyi longo mpena bien kotya poudre te so otie poudre moko ozomiboma kotya poudre te eloko te epuis so otie poudre aoyebiso paye moko otie poudre po ayebaka kotya poudre te osukoyi longo bien ozwi ka ne fût que vidéo otie vidéo mobeka proche ozwi otindeli docteur Mogijo ou bien photo okangi photo moko ya kitoko ya bien sur téléphone eza clair okangi photo na ya bien osamini otinde docteur Mogijo akopublier yo te en tout cas aza bongo te biloko boyebi ke même na tv bomona ke te donc aza mutu moko aza vraiment neti bato mosusu te donc asalaka mosala na ye très bien ezala nao na confiance ya docteur Mogijo so oza ya besoin oza mokamate même oza mokamate te osali commande ya mafuta nanga bamoi makasi osati soza ya Kinshasa awa yo moko oye kosomba mafuta na yo ozopakolo neti na moi boye opakoli mafuta na yo otiaka yango bapoudre mai ebele te poudre mai mpe ebebisaka yango po poudre mai mpe ebebisaka po de préférence oyo osoza mokamate oye osomi produit na yo ozopakola opakoli produit na yo opakoli produit na yo opakoli orespecte mpenza opakoleli ya produit nde totiaka na 8h totiaka na 20h ozomona so batapoto babaka malili misu babenganga ogabuyeli malili eleki mingi tosala ndenge nini malili eleki makasi sukola kaka elongi nde so babasi tozalaka osukoli kota babor osukoli na elongi ozomona osukoli elongi na yo très bien oaplike mafuta na yo nde docteur Mogijo osenga yo ozomona ata kosukola te so malili yango eleki ponga mpe nauti na mboka wana nayebi so malili eleki ezoswa yo na nzoto okosukola te oyebi bisika nini oyo okosukolela ozomona osukola elongi na yo oaplike mafuta na yo yango na problème te kotosaka respect kaka ya kopakola mafuta na yo respect ya koaplike produit na yo na 8h okoaplike epuis na 20h oaplike omonaki okowumela te mokamati wana nyonso twana ekokufa ekosila eza bato baza bilongi rouge comme dana barougeur après rougeur eza mokamati après rougeur eza tampon bamisu bayebaka te so oza dana rouge na elongi nga mpe na ebandaki kaka bongo bato gabe ekomi rouge gabe ekomi rouge naomona yango normal ntango tampon eyaki esika so barouge ezalaki wana eyeba moko papapapapapa eyaka na brital owana ta ekopekisa yango te ntango oza na rouge wana kima mwa mpo docteur Mogijo akopesa kisi oyo ekokale deja mpo kokama te eya te so oza deja na rouge oza deja na tampon mais eza deja na 4 ya kozwa produit ozo mafuta na yo comme ça yango ekokale nini mokamate wana ebima eza te donc voilà conseil yango napesa bino kaka yango wana kozala vraiment patient yako ozo koaplike banini na docteur Mogijo ozala vraiment patient keye nango molomolo nde okozwa résultat na yo adresse na biso toza awa na victoire numéro 6 kota monseigneur moke en face ya nini na biso ya Kalamu ya district na so ya Kalamu awa
soki awa omoni ke okoya te so oza na bandal na bakayao na re bakayao wana bandal na nini mbata babenga ngo basusia to mbata susia mbata koto wana no surtout docteur Mogijo za bayebi ye otuli ko luka pa docteur Mogijo ba relaxa yo toke na lemba na arrêt Lubef na avenue Lubef oke pe kuna et pas docteur Mogijo ba koyamba yo en tout cas boya la ba ni na biso ba CPDS na biso wana ne surtout wana bokuta docteur Mogijo za wana en tout cas na yolo to za na hôpital na tzo na yolo hôpital na biso prenda hôpital eza na yolo yaka na yolo na hôpital na biso rendez-vous na biso ezali yaka se faire soigner ni na biso eza 50-50 yaka kozwa traitement na yo okosala o bien mais yaka bina sali constant moko il y a cela 2 mois et demi comme ça si je me trompe pas si na mi sanité na kolobake 3 mois presque donc kindaboye docteur Mogijo vraiment azomona na te surtout plus appel bandeko beli babenga somona babenga docteur ayambi te asalingaka message tout ça nayebi te moment oyo nyonso surtout docteur amonani te soki vraiment ozala mpena pembe na docteur Mogijo oza nini eza comme raison mpona bandeko baotala biso nini mpena fait de seke docteur abungi toyebi te aza na poto aza na kitasa to ndenge docteur azali kala kisasa ah bon avant na poto te aza pe place mosusu te docteur azali komona na te parce que azalaki concentré na bakisi aza kosala parce que docteur abimisi bakisi ya sika donc ndenge eza boye asa abimi déjà parce que yango boni bato baza kobenga ye baza kozwa ye te même nga moko nasali 3 mois namonaki ye te nasali 3 mois namonaki ye te ozo comprendre donc eza kaka mpasi tosolaka na téléphone omonaka tala boye taba akende okende na bureau zwa boye esala bidossier eza bongo donc azalaki concentré na nambo epai oyebi so aza concentré na eloko azalaka na concentré na eloko abimisi bakisi ya sika donc aza chaque 6 mois abimisaka biloko ya sika chaque 6 mois abimisaka biloko ya sika donc arenforcer lisusu baproduit na ye lisusu akotaka barecherche asalaka barecherche donc azalaka vraiment trop occupé yango bato mosusu bazomonaki bazobenga so bazwi ye te ngasi na esa babila so bolengi dote bozwi ye te botika audio soko oti audio soko asisi mosala akofanda bandi koyoka ande répondre moko parce que docteur mpe mosala eza toujours en cheval badéplacement ebele bamédecin nde bazala mwa plus assis je m'excuse alors ndenge natuna nini oyo amemeli biso est ce que eza na kombo te parce que yayaka na bakombo moko ezalaka mpe compliqué mona be kombo mosusu ya pode nsima ya sika plutôt j'allais dire ebimi voilà kombo ya kisi yango nini po docteur azala bakombo moko boye ezalaka mwa bien hypericum ok mpona yango hypericum eza kisi moko ya makasi oyo akende korenforce te asali barenfort mpona kosala kisi wana mpona koluka kotraite mpona koluka koteste yango tout mais na minute oyo tozoloba boye docteur déjà lelo na 15 heures aoyamba déjà bato lelo na 15 heures déjà azoyamba déjà bato mosala déjà ezolo oyo nyonso oza besoin docteur Mogijo oyo aza kozwa ye te abenga ye akozwa ye c'est ça donc azongi baprogramme ne ya lundi aza na victoire mardi aza na lemba mercredi bandal et puis jeudi azongi awa na yolo alors azongeli baprogramme na ye nyonso moto nyonso aza besoin docteur Mogijo abenga ye en tout cas akomi disponible voilà ça c'est bien alors na oyo etali bongo journée porte ouverte est ce que docteur a préparé eloko moko boye te namoni bandeko ebele mpe bazotuna biso na oyo etali journée porte ouverte nayebi te est ce que yagabi mwa connaissance déjà par rapport ya oyo tolobi journée porte ouverte par rapport ya docteur Mogijo docteur Mogijo azalaki concentré mpe mingi na concentration na ye mpe ezalaki mingi mpona journée porte ouverte mpona baopération
opération ezali kosala bato na esaki mpe bana bakotanga bamalformation bamakolesa baboye bamakolesa baboya makasi donc bazali kozongisa bango yango bato ya mikuwa surtout bapapa ya 3e âge bato apoto mpenza félicitation batindai bapapa na bango batindai baparent na bango mpenza makasi ozomona donc docteur Mogijo asali mosala ya kosakana te asali mosala ya kosakana te donc ayede bato ebele bato ya mikongo pasi lisusu kolone zela te balelo ezala boye ezala tutwa mosusu etengama keke mwa boye bazongisa yango na place basala boye atuka docteur Mogijo asali mosala bato bazondima kuteke c'est un congolais baondima teke c'est un congolais moto asali biloko ya ndenge wana mayele eleki donc aza na domaine nyonso aza vraiment na domaine nyonso donc wana azosengaka na gouvernement basunga tata oyo vraiment bapesa espace ya monene bapesa espace ya monene basunga docteur Mogijo batongeli hôpital ya monene parce que makambo azosala ya makambo oko ezolekela bato azosungaka bakongolais et puis na prix moko soko oyoki na mawa Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise. En famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales. Composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisine, tout équipé. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts. Donc nzamba sunga nzamba tsa maboko ba pesa epene sika moko boye asunga penda pepe congolais numéro ba robenga na numéro affiché c'est pour benga numéro ya date numéro affiché on a docteur Mogijo c'est pe balite la benga na 089 65 61 779 to za pena ouverture na biso ya ba terrain na loba to za na malukumekau na deuxième porte ya Kabila, la deuxième porte ya Kingakati. OK. To fungé offre moko za la promotion tina fin du mois. Na di ebandeli na biso to za na 2500. Aujourd'hui 100 mètres, to comme na 1500. Aujourd'hui 100 mètres, to comme na $1000. Mais to za na price. Oh. Même $1000 on za ka le quoi net to za victoire. Si na couloir majako kuna ya mwana. OK. Donc ils ont la fin du mois. Ils ont offert moto fungoli. Nous avons posé na ngo muto sa somba. On a posé moto somba. Somba terrain on a 2500 na presse. Na première position. 2500. Il y a promotion. Après c'est aussi ici fin du mois en tout cas ils ont dit $7000. Mais assis la raté na la case. Ils ont mignon. asomba ebele azakosala babilanga akosala biloko na ye azakala babilanga minene sikoyo bakomi chef de l'état bapusi bilanga na suka kuna batie kotoso bato bavanda
parce que les acquis kabilanga. OK. Les acquis de côté moko abandonné, mais si côté quel est bana dans ta case à lancer baba côté katane ba batonis. Tala de bazo koto bazo koto. Ya ba Congo ici hein. Ya ba Congo zali. Na ba Congo zali na matadi to na 2500. Parce que promotion c'est silaki. Peut-être promotion $1000 et silaki. Tous hommes sont à 2500. Et ça fait qu'on a prince. Ceci capot maréchal. Tous hommes on a moins d'appel à 750. Tous hommes ils allaient. Tous hommes la promotion à $250. $250 na kati ya mwa document avant wende au koti. Tous hommes quoi ba 10 000 na prince. $250. $250. 20 sur 20. Tu appelles à $750. Tu appelles à $1500, $1000. Nous appelons à 3500 na Kimpoko. Sur les cimetières à Kimpoko. Pour ça, nous avons côté bateau à Soso. Pour ça, nous avons la promotion à $3500. Au lieu de 8000. On a vu Chagui, Chagouf, avant la Pinda à Kimpoko. Côté institut militaire. Comment on est donc 3500 à promotion. Ok. Sur les 5 mois, les autres sont 7000. Côté, nous sommes comme 10 000, 12 000. Mais il y a la prix normal 7000, la promotion c'est 3500 pendant un mois. Ok. Aux amakasi, au sommi. Au sommi, tu vois, au tout dans la cimate. Héritage antique là-bas, il y a la bilamba sur une ligne. Confiance toujours pas docteur Mobijo. Na pesi ba mbote na ngana Sylvia Kate, na pesi bote na ngana Laure Bisalou, na pesi ba mes condoléances na ngana na Mireille Kazu Bolingo, na pesi ba mes condoléances belé, je crois que na septembre tozana parce que fait maman na e, les condoléances sociales maman Olive Lembe, ni ba kufeli koko na e. En tout cas, nzamba za na biso mes condoléances sociales à Christelle Voemba, honorable Christelle Voemba, a fait quitter papa na ye. Mes condoléances en tout cas, c'est qui déjà moi santé permettait qu'il ait été la comprenait qui était dans le cœur naïe zamba zala naïe zamba pambola comme ce qui est des bossos vraiment et le bout n'a ezali j'ai des cinémas on les font mi beau s'abonner massivement beau s'abonner et belé yangoana basongi boko ba songi bazozo boko kanaka ate est-ce que les gens songi bazozo bokeba boko kanaka ate bato babika na sima bato batake lisusu yo yebite bakokanga te nabakisi lisusu bokesu kolobaka abakisaki boye nabakisi lisusu songi mopanzi okozala bongo mpe okotikala boye lobi nganga sozomekanga okotikala boye voilà tokutani basima sideni potili merci bye bye Nanyangwa sala masumu tera mokili oyo atombola mosapi biso nyonso tutozali bato masumu yango tozoluka elongi na Nzambe. Église ya Ozana efungwami na kati ya Paris non loin ya Gare du Nord. Église oyo ezali église ya repentance ya kokumisa Nzambe, église ya combat ya ba prière ya autorité pona kobengana monguna mingi pona ba oyo batambola partout baluka ba délivrance babika te boyeba ete
te na kati ya ozana bokobika toujours ozana besoin ya intermédiaire te pona komona papa Moïse chaque dimanche après culte bokobanda koleka ba délivrance po ete bible ezokoloba na biso ete nzoto na biso ezali temple na Yesu awa na ozana biso kaka Yesu liboso nyonso na sima ozana besoin de délivrance bosa na mokili suka nango okobika bato bakufa misu bakomi komona bato ba AVC bakomi normal pona ba directive nenga koya na église nenga kokoma na veiller contacter mama Thérèse Matondo bino moko botala ba témoignage na umeli mingi na komela bakisi na lembaki na obaki na tiki nzambe asala me nzambe ya papa Moïse Makoma asalelinga lelo yo naza mwasi esengo business ezotambola avec paix bien aimé soki oyoki partout papa Moïse azali luka moyen olanda ye luka moyen ozwa likangoli na yo bato bamonaka te bamoni na misu na nga bato batambola te batamboli na misu na nga eza kutu likambo te ke o bayebisinga nga moko okomona pe nzambo asalelinga aza pe capable kosalela yo okotémoigner pe lokola nga nzamba papa Moïse bisiko zali je glorifie le nom de Dieu de notre papa Moïse Makoma nani yango azokoloba ete nzamba asalaka lisusu te ndenge abandaki kosala na kala awa bato babikaka toujours nzamba aza terminus ozana eza terminus tango bokoya bokobika kaka le 31 août 2025 église na biso efungwami na kati ya Paris ozana na Paris chaque dimanche après culte tozana ba délivrance pe ba suivi ya tout le monde ba koleka délivrance ba problème na bino mokolo wana ekosila ba maladie incurable ekosila tous les problèmes ya bana autiste ekosila le 23 août 2025 tozali na veillée ya délivrance tokobanda na 21h ti na 6h biso na bandoki bitumba na bitumba nzambe azalaka toujours elonga boya ebele église na biso efungwami nazozela bino na moto